Nous sommes les Aïrois, en avant, fiers et pleins de dignité. Peuple grand, peuple libre, amants. Tricolore, flamme qui fait sacré. Pour bâtir notre pays toujours plus beau. Autour d'un fleuve majesté. Autour d'un fleuve majesté. Tricolore va qui nous réunit aux alliés, à nos enfants. Et justice est et justice et travail. Bonsoir, 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 peuple zaïrois, bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Voilà, Edi Bolombo, de fête internationale des peuples Mokonzi, peuple souverain. Ces temps derniers, j'ai des problèmes techniques au niveau de mes appareils et tout ça, donc ça me fait défaut. Mais les lots, quand même, on a profité dans quelques minutes, Kakapona, comme mobiliser le peuple zaïrois, de partout où vous êtes, ici dans la diaspora, pour tout le monde, le lundi 11 novembre prochain, dans métro Patan, tout ça, moi, marche à Moukia Kosala, c'est une tina porte de la Viette, pour na kotelemela Félix Tshilolo Tshivube, oyo toyoki sikoyo na ba nouvelle msusu toza kozwa à propos ya mentor na ye Hippolyte Kanambi alias Joseph Kabila, oyo peut-être ako se faire glisser na kati ya avion wana en kantemimi aya asala voyage elongo na mwasi na ye Félix Tshilombo po baya na kati ya Paris na forum oyo ezali organisé par la France na sima ya Macron, le président Macron. Donc yango na lelo naleki lisusu kosala mwa direct oyo mpona koyebisa bino bamama batata bandeko bana boya ebele ebele ebele. Il y aura des surprises na ndenge ya ba stratégie ndenge tosali binomo bomoni biloko nga tolati casquette ba t-shirt oyo eza na ba drapeau ya Zaïre parce que yango yali drapeau ya lokumu yango ezali yango mutu pesaka biso lokumu na monde entier. Nous étions respectés, nous avions une nous avions une dignité, au vrai sens du mot, et voilà. Et puis, en plus, nous étions très unis. La kati ya Zaïre wana, donc, le kumuto là qui n'a na kati Afrique, na monde entier, ezalaki yako longolate, yako baxate. René Bonganga, bonsoir à toi. Régie Konzi, bonsoir à toi. Et voilà, donc, yango na yeleki lisusu lelo mpona kobelela bino koyebisa bino en tout cas soki bolingi bozwa ba t-shirt oyo bozwa ba casquette oyo tokozala mpe na ba drapeau et bien il suffit de se pointer, il suffit de participer avec nous na masolo wana na marche wana ya kolakisa mécontentement na biso à l'égard ya Félix Tshilombo Tshivube Tshikololo oyo azali moyibi ya nini ya
ya denier public ya mboka na biso Zaire oyo akomisi mbongo na biso ya ye akende kokabula kango partout lelo oyo apesa na gauche apesa na droite apesa na combattant mosusu oyo toza na bango na diaspora awa oyo basi batrahir bakati ngambu kuna bazwi bambongo apesa akomi kokonoka bambongo tina bagabonais akabi mbongo plus de 500 000 euros na mama ya Ali Bongo qui s'appelle Joséphine akeko kaba 500 000 euros parce que mama wana akomi soi-disant na ba difficulté mais na mboka na bango kuna akwesa soki banki mobimba na mboka na bango soki namoni image yango awa malgré ba problème technique nazali nango nakoki kotiela bino yango bomona ndenge un citoyen gabonais aza kotémoigner. Voilà. Une information des dernières minutes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné une somme de 500 000 euros. Bivazon, la dame des fers. Équivalent de 325 millions de francs CFA à Joséphine Kama Dabani, alias Patience Dabani, pour l'aider dans ses difficultés financières. Cette somme a transité par les comptes bancaires de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Un chèque de ce montant a été remis à main propre à Fiacre Pakongoma, l'homme à tout faire de Joséphine Kama Dabani. L'argent va donc être récupéré et acheminé à la mère d'Ali Bongo, qui se trouve à Libreville, la capitale gabonaise. Je ne vous en dis pas plus. Je vais vous montrer le chèque. Et vous allez voir les preuves aussi. Le terrain de la preuve, on est sur le terrain de la preuve. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim. Ce que le président congolais, Félix Tshisekedi, trouve, c'est de dilapider l'argent du contribuable avec des personnes comme Joséphine Kama, qui a tout eu dans sa vie et qui n'a pas su gérer justement ses comptes bancaires à travers le monde. On va donc regarder ensemble, on va décrypter ces chèques. Voilà, voilà le chèque. Vous voyez, la banque, c'est la caisse d'épargne de l'île de France. Remise de chèques en euros. Numéro de chèque 418 64 31. Bénéficiaire. Hello Titi, bonsoir. Date d'émission du chèque, le 29 10e mois 2019. Donc, la semaine dernière, mardi dernier. Nombre de chèques 1. Et vous voyez un peu plus bas, nom de l'émetteur, ambassade de RDC à Paris, montant 500 000 euros, donc l'équivalent de 327 millions de francs CFA. Code guichet Paris, le montant c'est sur 500 000 euros. Le numéro d'établissement 175 15 et vous avez le numéro de la banque 411 70 410 031 432 21 et 7. Et le montant définitif, justement, c'est 500 millions de francs CFA. On va balayer la caméra pour que vous voyez. Alors, on va couper. Voilà, donc on ne peut pas passer trop de temps là-dessus, mais l'essentiel est que l'essentiel est que bon déjà makambo Félix Chilolo azako sala na ye na mosi na ye. Donc bazako yiba ya ndenge ya kosakana te yango na moni basali week-end dernier, il a passé tous les week-ends à Kingakati là-bas en scellé avec Hippolyte Kanambe qui est
son mentor ou son mari, hein, d'après les couples qu'ils ont formés. Donc voilà, pour demander encore une année, Kosenga, encore une année de plus, que Hippolyte Kanambe atikaye na pouvoir, atikaye wana, hein, une année de plus pour mentir, flouer le peuple zaïrois, et puis pour Nakoyiba. Donc à Kenaki Kuna, pendant le week-end, bazaki ensemble, pour la bonde la ke, atika la sous na place wana, a continuer Koyiba, a continuer Kokosa, peuple zaïrois, ndenge a mesani Kokosa. Mais, ezali mawatro, ko garder bato ya ndenge wana, mais tout ça koloba chaque fois na ba taliban, ba maliban, hein, bandeko oyo ya ba kassayen, oyo ya IDPS, parce que c'est pas tous les kassayen, mais bandeko oyo ya ba kassayen, ya IDPS oyo baza ko soutenir Félix Tshilolo, que bato wana baza wana pona moyibi, baza pona makambo mosusu te, baza pona makambo mosusu te, bateki mboka, donc baza kolingaki mboka ekende. Voilà, yango moni toza ko insister que kokoya na bango oyo biso tozali décider, il faut coûte que coûte botozala ebele na nini na nini sitting oyo to organiser et kozala na porte des pantins, botozala ebele, nous allons donner à tout le monde les drapeaux qu'il faut. À la place, il y a drapeau oyo, il y a aliénation oyo, tchela biso wana na AFDEL, parce que drapeau wana ya bleu et zongi 8 fois. Donc le vrai drapeau oyo tomoni vraiment que tozalaka bien, oyo tokoyi kozala bien, ezali drapeau ya Zaïre. Donc voilà, c'est ça notre problème. Tokolobaka ba vérité, et puis toko continuer koloba ba vérité. Tina oyo bomoni komba e umeli. Ce qui komba oyo e umeli, il y a Zaïre qui peut Zaïre la libérer, c'est parce que nous avons beaucoup de traites. Tozana ba très très belé la kati ya na Kinshasa. Et puis on a diaspora, donc ba très très bien, il y a ebélé oyo bazako za mbongo oyo Félix Tshilombo na mwasi na ye bazako kaba partout. Boye ba peke mwasi na ye azako sala musala ya kosakana te. Ba valise ba mal ya ba mbongo de millions de dollars ezako tambola ezako kota na avion, azako pesa yango na ba camarade na ye, azako pesa yango na basi kilikili oyo bazaka na ye na ba Bruxelles, oyo bazako zoka ba 10% na kata ba mbongo wana, ba 10%. Et puis mbongo wana na ko pesa exemple ya suka, malgré basi mususu bakangaki, mais auti ko tinda pe ba mbongo mususu na mwasi moko babengaka ye Isabelle. Mwasi moko ya muzombo Isabelle azalaka na Bruxelles. Azana Bruxelles, leki na ye Bibiche azalaka na Paris. Donc bakomi ko sala ba va et vient. Na batu oyo bazalaka na bango pembeni baza ko comprendre lisusu te ke batu balaki na bambongo te, mais bakomi na bambongo ebele. Ba voyage pamba na Kinshasa ko kende ko zonga. Ko kende ko zonga. Mama wana Isabelle lelo oyo afungoli restaurant moko na Kinshasa wana. Ndenge Denise Nyakero azako sala bambongo oyo azako pesa, soka azako kabola bango, ezali ke soka pesi neti mbongo na mama wana Isabelle wana akoke ufungola eloko na kombo na ye, mais na se akofungola comme sous-traitant, mais na se kuna ezali Denise Nyakero. Donc bambongo tout ezobima ndenge bazofunga ba restaurant na Kin et tout ça. Donc Isabelle ya muzombo azalaka na Bruxelles, ye afungoli restaurant moko na Kin mikoloyo afungoli restaurant wana, bambongo wana et bambongo ba denier public ya état zaïrois, bambongo oyo Félix Tshilombo azako bimisa, azako pesa na mwasi na ye, mwasi na azako kabola ngona ba camarade na ye awa na Bruxelles, bazako kanga misusu, mais bazako duka ba misusu. Yango moni lelo oyo pe ye moko Félix Tshilombo pe akomi ko kaba bambongo te na ba Gabon.
na laksi bino nga bomoni ba preuve hein oyo atiri bambongo po ekene pa ya mama ya Ali Bongo hein 500 000 euros pona ekende na sima ya kosunga mama wana ba Joséphine et tout ça na Gabo bomoni ba preuve donc biloko boy toloba te hein biso bandeko na bino nous ne sommes là. Nous sommes là que pour dire la vérité, dénoncer tout ce qui a dénoncé, hein, et puis, qu'on signale, oh, je sais que tout signalé parce que, bateau balingo sakala na biso, hein. Maman Tina, bonsoir et merci d'être là. Marie-Yvette, merci d'être là. Gorba wa Gorba, en tout cas, Nazomo Nayo, Gorba wa Gorba, merci d'être là, hein. Donc, bon, tala bino wo makambo ndenge ezako. Soki tozako bele la boyale 11 boyale 11 boyale 11. C'est très très important. Il faut to ko esa bato. Parce que na ba jeune na bango bazako sala, ba kokuta na pena ba ba taliba ba nini te. Donc, ba ko memaka ba jalelo na bango ya batongo ba jalelo po ba kota na salo wana et pas informi ko zala pour na ko sala ba jalelo. Mais Mandenge toyoki ba rumeur et s'avère vrai que mutu na ye mentor na ye akozala na ye parce que mentor na ye amoni ke tango ye azako ya bakotoyo azako sonola bien te na batoyo ba mindele po ba lever ba mesure ba lever ba sanction na bango ndenge ba pesa bango ba sanction ciblée wana ya ko bloquer bango bazwa su ba visa te bambongo na bango et circuler les sus à un niveau de diaspora te donc il semble que Yemoko Hippolyte Kanabi Alain Joseph Kabila azako ya bakotoyo donc biso il faut tous aller belé ceux qui bozala ba problème susu bibo wana ba misala ba nini bo eza susu ba misala te parce que les 11 wana ya jour férié donc mutu nyonso aya tozana besoin na bino parce que il faut tous la paix hein moi Kanyak hein Kanyaka ya ko tiaba 10 euros na mutu nyonso to ko tiaba 10 euros wana pona effort de guerre totindela général Yakotumba oyo azako bunda pona biso azako bunda pona biso kuna na est au moins koto kuna y a pas question de corruption y a pas trahison ndenge tozako mona na Kisasa na ba diaspora et consort. Voilà, donc c'est vraiment nécessaire. Boya kuna tozali ko insister na la sabino lisusu image mususu oyo ezali pe likambo ya kokamwa te oyo bozomona ke bango na bango ba guerre entre FCC na cash na IDPS ndenge bazali ko bundana ndenge bazako bimisa ba solo bolanda bino moko bo Congolais n'a pas d'argent. Marabo Basali, c'est une bêtise politique économique. Et si Maté ça la désenté. Encore, n'a pas saoté. Tout ça la kiwazeri n'a danger. Ou on a dit $10 na palais, n'a danger, n'a démission, on a sali boum la massa, babi que n'a prêtre. Tant on a zone na palais, tout la ligne. Et l'autre c'est dans ça la moana. C'est-à-dire Kabila qui a tiré le mbongo na kesa l'état bimisi mbongo basoki muto banini na beto sur rétrocession à cause de bout à est-ce que c'est un de compte avec 97 millions de dollars na ba voyage 97 millions de dollars na ba voyage en 8 mois donc beta le mois Mathieu salé à peu près 9 millions quelques pour une bonne cause pour une cause ça rapporte combien à l'état bonne cause pour se rendre compte que la caisse à l'état n'a rien ajouté. Comme ça va député Magambo va avoir 15 000 député va avoir 2300 bien député Moro tout mais va s'en foutre avant combien $2300 vous comprenez la présidence de la République un pays ba doit être nous les choses va pour ça en internet là j'ai pas salaire climatique ba soda va foutre pour encore pour se foutre la soda et mettre en baraba oui qui beaucoup qui est tendance dans la montée pour ça tendance pour côté pendant avant que il ou kamba kota on a blagué avec l'État. Vous comprenez? Non, la présidence de la République a blagué avec l'argent de l'État. Moi, je suis ligne de chaîne de dépenses, Kabila, c'est l'architecte du Congo moderne. C'est lui qui a mis en place l'État qui existe.
bon bomoni boyoki bolandi bino boyoki bomona sikoyo na bagegere na bango. Dans tout ça, c'est le peuple zaïrois qui en souffre. C'est le peuple zaïrois qui est devenu très misérable, hein, que batumoko boye, bakomisi mboka na biso Zaïre et komi nango mboka Jacob et komi nango di buluman zengele et komi nango ke mutu nyoso kota bima indien libanais batutu bakotaka ba millions de millions ba yiba basipulera biso sol na biso ba minéraux besoin. Voilà makambo tolo ba ke peuple zaïrois bo telema bo zela lisusu te que biso bikutu te bato babundela kamboka babundela wana etali biso te non totelema biso nyonso vraiment totelema biso nyonso bandeko na ngai parce que il est temps l'heure est grave l'heure a sonné ndenge tolobaka ke totelema tozala ebele le 11 novembre oyo ezali jour oyo tolobi vraiment que il faut tosila nana Félix Tshilombo. Tosila nana ye parce que c'est un traître de la nation. Mobomi Yako Sakanate, il est encore plus dangereux qu'on est quand même Hippolyte Kanabi alias Joseph Kabila. Et surtout que Bakzali fort na manipulation na lokuta donc banda toyeba idepest ezali nango parti moko ya porte malheur ya peuple zaïrois. Donc bayako kota na complicité ya tina ndenge bayako boma fait maréchal Mobutu kaka po bazwa mabele wana bateka yango bapesa ngo ba Rwandais. Mais biso tolobi tant que nous sommes là mabele wana ekokenda te. Mabele wana ekokenda te. Avec ya Laurent Sokoko oyo azali kosunga biso siko na bitumba en tant que financier, businessman, milliardaire, parmi les milliardaires na mabele wana ya Afrika akosunga tina suka. Donc boya ebele parce que asombi nini ba t-shirt wana ya Zaïre, ba casquette ya Zaïre pona bino biso nyonso peuple zaïrois autozali na diaspora pour toyeba ko marcher nango toyeba ko faire valoir peuple na biso que mboka wana ezali ya biso et que tokotika te tolakisa communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui nous dirigent par la force. Donc bandeko na ngai nazalaki na mingi ya koloba te oyo na yaki na yali kaka pour la mobilisation qui tozala ensemble. Ce qui combat oyo et oumeli, il y a trop, il y a libération, il y a beaucoup d'habitude Zaïre, c'est parce que nous avons été tout le temps trahis par quelques-uns parmi nous les Zaïrois, oyo bazako trahir na mboka wana, ba politiciens ba trahir biso na mboka wana, na kin surtout, et puis soko longo na bakin okina bakatanga okomona batulukwa neti ba vie kingu kwa kumwanza bango tu bazako trahir biso ozomona. Donc ba IDPS ba PPRD ba FCC ba INC ba pasteur tukoloba kutute ba les hommes de théâtre tukoloba kutute ba musiciens ba tebele ba trahir biso na niveau ya mokete, ba trahir biso na niveau ya mokete. En tout cas eza mawatro que biso moko to bana kovanda tala neti traître mususu ye bota neti traître mususu le professeur Matungulu ye wana na Félix Tshilombo Tshivube. Donc ba traître bazali ebele oyo balingi te ke peuple zaïrois a profité na ba bien na ye, peuple zaïrois tout entier a profité na ba richesse ya mboka na ye. Donc tozalaka batu tozakaka koyenga partout topanzana partout na mokili mais tolingi tozonga mboka wana. Donc il faut tosila na bango élément ya suka na go élément ya suka na go tshela bino ya Tshilombo yoka dictateur. Donc allô monsieur le premier ministre, j'ai besoin d'1 million.
Monsieur le Premier ministre a dit, alors, le ministre des Finances, le président a demandé 2 millions. Le ministre des Finances prend, alors, monsieur le gouverneur de la banque, le président a demandé 3 millions. Le président de la banque, le gouverneur de la banque dit à celui qui prépare l'argent, sortez-moi 4 millions, le président a besoin. Et puis le président se retrouve avec 1 million. Lorsqu'on dit au président de la République, moi 3 millions, moi, pour ce sont les rétrocommissions, c'est légal au Congo. Tu comprends? C'est là où nous sommes. Donc, rétrocommission, c'est là où nous sommes. Ça pose un problème. Mais, au boulot, oui, Snell, Bouchard. Oui, voler les parents, ni Bouchard a démissionné de son rôle de directeur du cabinet du président de la République. Il s'est mis à la disposition de la justice. Mais Caméra a démissionné. Bouchard a libéré. Après, il chômeur pendant 3 ou 4 ou 5 ans. Après, fallait que vous base protéger. Oui, bien avant. Donc, il y a un président de jeunes PP de France. C'est vital. C'est le donc, je l'aime vraiment. Viens démissionner, mets-toi à la disposition de la justice, que la justice puisse fonctionner. Et puis, tant que la justice est la justice est tiquée, il y a une zone qui a recommencé, il était permanent à cash. Il y a cadre UDPS, vous en avez FCC. Tant que vous avez PPRD, sorry. Tant que vous avez voilà. Bon, alors, donc, Bandekonangai, il y a beaucoup de résultats. Bozomona ba preuve, bozomona ba document beaucoup moins komona. To comme si bango tina soka. Tant bozomona sikoyo, bato ba PPRD, bato ba PPRD, ba komi ko loba loba, ba komi ko bim bim sana ba biloko boye parce que to comme si bango na soka, bango na bango, ba komi ko bim sana la vérité. Bongo siko to loba la monoko ni. Tout ça toutes les 300 400 langues maternelle au toza na ngote nakati ya Zaïre pour na expliquer la situation oyo bandeko na biso ya ba o ba bongizela ba taliban ba maliban. Ayez un peu de conscience, revenez en vous, il est temps de revenir en vous parce que soki botika ka fanatisme na bino liboso Nabiso, Nabino, nous allons tous nous engloutir dans une même fossée. Oyoko toko bimakali susute. Botuna boyeba histoire yaba Arki na Algérie. Ba Arki na Algérie. Ba suka ndenge nini. Tango France azalaki occuper Algérie. Tango France azalaki occuper Algérie. Bato oyo babundelaka ba Algérien oyo babundelaki ba français contre bandinga na bandeko longo ba Algérien ba suka ndenge nini lelo nde toza koloba parce que ma bani mais bino na ebelo boza koluka te na ebelo boza koluka te mabele ya biso nyonso ne bozo kaba yango epa ya batuti rwandais oyo baza komibenga ba oyo ndambo bakotela biso bazako bazaka bana Rwanda lelo bakoma Nyamulenge ezali bangomba oyo ezali na kati ya République du Zaïre bango balingi ba s'en approprier ba s'accaparer nango ekoma ya bango yango moni Yakutumba général Yakutumba na ba mai ba bouter bango dehors. Donc etikali pe ko faut bouter bango dehors na ba ville nyonso etikali ya ba Goma na ba Kivu partout. Donc ezo senga ba moyen ezo senga ba possibilité ya ko aider général Yakutumba na ba mai pona ko benga na bango libanda. Mais bandeko na biso tolobi to komina soka. Nous serons impardonnables. D'ici là,
d'ici là, nous serons impardonnables. Ba oyo tout, ezala na se, kobanda na se. Hein? Kobanda, na batu kaka oyo, bazo changer ba kazak, hein? Pona, ko appuyer, Félix Tshilombo na démarche waza ko sala. Tout ce monde-là, vous allez payer. On aura pitié de personnes. Vous allez payer. Boye bakayango, vous allez payer. Yangona tolobi, ingeta. Nakadisi bona ningai na o nazalaki nango mukeye lelo pona ko yebisa bino malgré les problèmes techniques na nango. Donc il fallait kaka na yebisa bino et puis eloko ya suka nako bakisa peut-être avant kata ezali ke na mois de septembre oyo 2019 ba comptabiliser na niveau ya BCNUDH, hein, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les organismes des Nations Unies, plus de 500 violations des droits de l'homme. Na septembre, ba comptabiliser jusqu'au mois de septembre 2019, Nakatia Zaïre. Vous vous rendez compte? Mawatro. Tango sikoyo, Nakatia Zaïre, bazako proposer budget annuel. Il y a Zaïre, na ba valeur il y a entre 7 milliards. Il y a 7 milliards de dollars. Lelo oyo, boye baken Angola, budget na bango, oyo ezali proposé pour 2020. Ezali la valeur il y a à peu près 32 milliards de dollars. Binomo botala différence, botala écart. Il y a différence n'engezali par rapport à Angola. Mawa pe soni. Nyosoana parce que nous sommes occupés et que occupation ezali ko imposer bino budget moko ya muke ya elle est quand même pas 7 milliards parce que le reste c'est pour eux. Omoni pendant que plus ou moins 15 milliards de dollars et bungaka na par année, chaque année et bungaka pour na ekota na ba poche ekota na ba poche ya ba tout baza ko diriger mboka na biso par la force. Plus de 15 milliards. Voilà. Donc l'ingolo bake biso na Zaïre budget national pendant une année et qu'on y jamais en dessous il y a 50 milliards. Ma rentrée financière au yeza na katia Zaïre ma rentrée financière wana et qu'on commenta au delà il y a 100 milliards par année. Mais t'as là budget au baza ko proposer au baza ko imposer bino hein pour bondi makayango na Assemblée nationale parce qu'il y a 7 milliards comme il y a que des bonobos, des chimpanzés, hein na ba makak au baza la katia Sénat na Assemblée nationale, ils sont là que juste pour dire oui. Na occupant. Na mo ba miette baza ko pesa bango ba $2000 et bilo mo ga ndingo na baza quand même plus $13,000 ou ba na igozwa. Batoka ba Jeannette Kanambe ba komi ko keneko s'imposer na kati Assemblée nationale. Hein? Pour na kolobala ko proposer bino ba 5e langue nationale. Tu n'auras jamais la 5e langue nationale. Mais aucun des députés n'a osé dire un mot là-dessus. Rien du tout. Lelo Oyo, Jeannette Kanambe, Jeannette Kanambe a commis présidente, il y a commission, il y a sécurité, il y a défense. Mais vous voulez blaguer avec tout le monde. Alors maintenant, nous avons dit, nous allons finir avec vous. S'il faut en découdre, on va en découdre. Donc, tout ça pour soutenir Yakutumba avec les efforts de Yalora Sokoko, Nasima Nabiso, Toko Tika Binote, Tozana Bino, Tina Suka. Donc, Bolinga te, et l'autre Singaraga, Bandeko Nabiso Yalamuka, Botika Nzela, Bozala Nabiso, mais, Totiki Bino Bozala la côté politique.
mais na solo oyo esengi ke ya bibundeli ya baaction tokotika yango lisusu te lokola toza na leadership ya général Yakutumba. En tout cas leadership wana togarde yango pour en finir une fois pour toutes, parce que tout le monde qui est bino politicien bazigzag eleki bino trop bozozwa temps ebele bozwi temps ebele 2006 pareil, 2011 pareil, 2018 pareil. Donc il y en a marre. Nous sommes obligés de prendre les taureaux par les cornes et faire notre route tout seul avec le peuple zaïrois pour nakobundela mboka oyo. Voilà, donc on a zaki nango pour na lelo ingeta bisika nyonso bozwami, en espérant vous revoir peut-être demain encore, parce que tokolemba te pour na ba message, pour la mobilisation surtout. Tokutana ebele, c'est lundi 11 novembre 2019 na métro Porte de Patin pour tokende ko teleme la Félix Chilolo na ba ventilo ya sala. Et puis ce qui petit wana ya alias Joseph Kabila akozala pe to sambu sabango, parce que yekutu tolingaka ya raciste, mais ce kaza ko yana ndenga ko bomba, mais to ko capturer bango na ndenga mukete. Voilà, donc merci beaucoup na bino nyoso ndingi bozala ki abolandi ngai. Ari Bosenzo nazomona yo, Sabi Wall nazomona yo, petit na ngai yebo nazomona yo, Mama Tina bonsoir, Roby namoni yo, c'est bon. Ernest Fioti Liombe petit frère nazomona yo. Lo Sia Sasa, bon anniversaire, nazomona yo, de la part de Yaidi Bolombo, Gefe international de Peuple Mokonzi. Tozana kati à Paris, Sia Sasa, Boya, atasuko Royate, Tinda Baleki, Baya Ebele, Eza makama mabele, il faut, ya mabele, Bozonga Simate, Milor Ngolomba, Frérot Ngolomba, nazomona yo, Bosenzo Hari, nazomona yo, nazomona binotu. Yebo, Sabiwol, Gorba, Jomo Biala, grand prêtre Jomo Biala, bana tongo ya poto, bana poto ya tongo, na Panama, tozalaki ensemble, voilà, donc, le sako, nasuki wana, vraiment, Jomo Biala, merci na ba message na yo, na monaki yango, en tout cas, na sepeli ya trop, et voilà, donc, nasuki wana pona lelo, Noëlla la cloche, nazomona yo, voilà, donc, ingeta, Jean-Louis Mundele ya Bangwandi, Mibaramo, Bofi de Charleroi, membre tout ya Peuple Mokonzi, sans oublier écofologie en direct, yayo yango wana, petit nangai, Léopold Mafuta, Clément Likele, Gary Mouika, Mbote, Biskanyo Sobozami, en tout cas, Beau panza vidéo, parce qu'ils en avaient l'élément où il fallait que Eyo Kana et panza partout. Merci beaucoup. Natikibino parce que Nazolingana Landa Baliangando, Azobenga Bengangai pour na Kotana direct na émission. Merci beaucoup. Salut à vous, Nzamba Benisabino, Bozala, Tomonana. En tout cas, merci beaucoup. Ciao. Partagez la vidéo s'il vous plaît.